Crazy scandals. Crazy scandals. Des scandales fous. Ba scandale moko esama na lolenge moko. Lokola ka liboma. Tomona ki meme oza deuxième partie. Mwana mwasi na kombo ya Samantha yebe makota ki. Abeze ma monza menga. Oh! Abeze Jeff Jeza Suzuki mba nzambe. Na bangi siyo. Vraiment naebike. S'il vous plaît Samantha la bonde le pardon. Tika tranquille. Ne t'en fais pas. Naebika zawa. Tela naebisa et puis à part ça. Exemple vraiment te sorte ba kamongo bolingo na za posa yo zala entre ngai na yo. Ko banga banga te, OK? Ya na liboy. Jeff. Zala calme. To bandi se ko banda o zambi na ngai. Deme mbala moko na yo ko lo bana mutu mo awo. Ngai? Na lusula na mutu mo. Peut-être ça imagination na yo. Imagination. Na yo ki voix moi la moitié awa. Voix moi la moitié. Oh. Ça va. Eza TV na utoka nga sikoyo. TV. Oui. Oh. Té. Na yo ki voix moi la moitié awa. Na yo ki voix moi. Chérie ni yango. Qu'est-ce qui ne va pas na yo vraiment? Problème yango. Hein? Ozo kansani yango chérie. Hein? Ça va. Deme Samantha kenda ki matika lo sa Jeff fait na mono ozo kama makasi, mituni makasi na bata mai wapi? Tuna zaki wapi? Na zaleka awa. Mais sala keba. Zalanu malamu. Lisolo e bandi se ko banda. Ah box sangai. Mais Jeff siko ayebi satan Nicole vérité nyoso ayebi sipe Nicole le monte. Oh nzambe na ngai. Mais Nicole bani ko luka la chambre nyoso. Na ndaba bokebi nyoso. A trouvé bien aimé et la maman ezaki na sie wana. Oh. This is Monica and you're the other night and slept here. Oh ezaki na voiture nga mais comment ki andeni? Oui na yaki nango. What are we doing? Esa nyango awa. I put it there. I was Na chaka ngwana na kanisa ki na ebika And why are you still in your office? mais pour nous latika bilamba na yobo bureau. Msala. Nazaki fatigué makasi na zongi. Nazaki na pongi makasi puis depuis hier wana. Oh. Chérie. What is the one thing about Mais ni nango zolo be avant juste. Olu kansani nango. I'm sorry. Limisanga vraiment. I was just curious. Nazaleka curieuse. Curieuse sur quoi? I'm sorry. Limisanga dessus I de just thought. na kanisa kaka parfois kanisa na yoka ki Never mind. te ça va ne t'en fais pas. Oh. Bien maintenant boke binyoso. Ça va. Sikol. Na mandi OK na la na chambre na te na la na chambre na yo. Oh. Omanisha ko buka mibeko ngo. Te me basala mibeko pe buka ma. Kasi tolala ndenge moko problème ezate me mabine ezala te ya solo yo zela na banda ngona na lakisa yo. Pona osala ngabo vraiment Samantha. Yo baby saka bolingo na ngai. Omemaki soni na famille na ngai. Pe o trouver bonheur. O tikeli nga vraiment ya miso. Tela yo suko awa. Na kanisa so voyage so ba ngono zeno. Na bilimisa ngai. Désolé s'il vous plaît. Désolé nazali jamais va ko traiter ba pota. Nalinga ngoma kasi Jeff, nalinga ngoma kasi. Ozalaka nyoso pona ngai yo memela ngai sengo pe nyoso. Mbala moko olimwe ozosa yote parce que otikaka jamais foma ko linga ngati ezalaka mwe wa komesa na kaya buzoba. Et puis olingi mwasi mususu oyo et puis mwasi ngo ngai mutu na yeko tombe susu nzambe na ngai fille d'honneur ce qui demoiselle d'honneur na ye na ebite limsa ngai
call up the wedding and let's finish up. Annuler libala pe to continuer place au succès laki. Na ko sala ngote. The same thing to me, remember? Nani yaki makasi. Samantha, please, not. On le voit même chose peut ça je na comprendre que na comprendre. Na comprendre nini. Et yo tika ngai na jour libala to kima. S'il vous plaît. I'm sorry. Désolé Limisanga pardon. Limisanga. You want me to say I'm sorry? Na lo bandingi nango kira désolé. Back to me. You know you said something. Soko za poso lo ba désolé zongela ngai. Jeff. Every boat that sails that gets the Oyebi le moment lo ba ke t'intéresser ngai te boîte nyonso te. Et que na pembeni ebale. Mususu continue en voyage. still sailing. S'il vous plaît, Navana, toujours continuer qu'on navigue la boîte na biso. We both capsize. Hein, s'il vous plaît. Heavy storm is coming. Nazo yoka vraiment ba tempête zoya. To sala mbango. Na boîte na biso ya bolingo. Ask me to do. S'il vous plaît, oza na posa sa nyango juste. Love Nicole very much. Na linga Nicole makasi. You too, but Na linga ke makasi. can't be. Na koki jamais vraiment ko vivre ça y est. S'il vous plaît, Samantha. Na bon de Lyon. Find a place in your heart. Trouvez moyen na mutema no limbisa pardon. Hein, limbisa ngai. Samantha wale la calendrier boke nyonso. Oh nzambi na ngai. Ils quelque part. Jeff na Samantha. Yoka siko. It's still lonely. Place vraiment ils malam tu toza trop solitaire. I don't want to go with you. Ça va naza posa na kena ngate na yo. Kene na yo. Olumina venir juste. Samantha, what are you talking about? Olumina ni. Be here all alone. Oyi jamais kofana yo moko place dans isolé. Na bi kende yo moko. Go off on. Kende. Na trouver moyen na ngai okende. Samantha, please. Samantha s'il vous plaît. Na bonde li na commencer to kene ensemble place ça malam te pona yo. Oh. Bébé Samantha linga Jeff moi solo. Alinga ki na mutema moko. Na mutema vraiment moko ka moko. Oh nzambe na ngai. Alinga ya bien aimé Jeff na mutema o sengeli vraiment. Na mutema bo moi nyonso. Et Jeff a senga pardon na linga na lingi Nicole makasi na kokata mukete ko anile libala. Et Samantha lobete ngapi olobana nka bongo. Eto linganga makasi. Eto linganga makasi. Merde, merde. Na linga ko makasi. Etala oyo salanga na suka nango. Obwak sanga okimanga même na jour ya mariage. Bien melanga boke binyonso. Dear God, Nzambe na ngai. don't come at me. What do I do? Nasala nini nango voya makambo nyonso. Nasala nini nango. Beme Jeff abimaki susu. Bazaleka quelque part bango mibale kaka. Mais kobo santé Samantha l'autre note moi la première partie. Jeff, oui. Why did I ever meet you? Pour ni même la kutani na yo susu. Anything worse than the first. Si qu'on commence à se sentir vraiment comme pire, plus que la première fois na yebaka yo. Pour ni boye. S'il vous plaît, limbisanga Samantha. Limbisanga pas, je suis désolé, naza désolé makasi. Chérie, s'il vous plaît. I miss you, Jeff. S'il vous plaît, Jeff, na bon délio. I know you. Na yebi na linga koma kasi. Naza na posta na naza nzala na yo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, zela mamuke. Amen. What are you doing? Osala nyango vona Samantha. Osala nyango. Oh, nzambi na ngana ko osala ngote. Tina osala ngote. Oh, Steve na kosala ngote, pardon na bon délio. Samantha, pardon na bon délio Jeff, mbala moko pardon, s'il vous plaît, na linga koma kasi. Je t'aime. Bébé landa Samantha, comment bébé ko longola Jeff bilamba. Et bébé téléphone sonaki, téléphone ya Jeff. Nana zo benga. Oh, baby. Oui, allô chérie, Nicole mtabenga ke. Yeah. I saw a missed call. Oui, namona ki ba appel manqué na yo. Oui, namona ki. I'm actually out with the phone. Nabimaki na kamera na ngamboko. Okay. Bien. Maybe we'll be in next time. Dans 30 minutes na ozala na yo. OK? Thank you for everything. OK, prends soin de toi bébé. Ça va. Samantha, please. Samantha, s'il vous plaît, quel musika nanga Samantha s'il te kende. Samantha kende te? Muna kotika wa te na mulili awa. Kende musika ngai. Otika ngana mulili, otika ngana jour ya mariage na ngai obosali. Ça va, vanda là, vanda talio. Etalio vanda. Chia. Samantha bele me alinga Jeff vraiment solo. Alinga Jeff makasi. Tel ninga olela. Serious. Oh nzambe na ngai.
So what did you conclude with her? siko conclure nde na ye Nothing. na banzi Nothing. ngo ba eloko te So that I caught up a with insisté her. te na ni le libala na nga na Nicole I can't do that. na ko jamais ko sala I ngo deal with her. mais yo falo yokana na ye She bluntly refused to accept mais azoboya nde to yokana nga na ye Samantha the upfront. na yebi si makambe be yokana bisa There has to be something. il y a quelque chose il faut sala net nini yango So I tear my flesh. na panza siko nzoto na ngai mpona limi na senge pardon What she wants. na bimisele makila na ngai Is that what she wants? so eza azala posa nango Do it. na osala yango And if you accept it, this is critical. soki yokana eza vraiment impossible I know Samantha is deeply hurt. nayebi ke Samantha aza vraiment ya kozokisama makasi ya motema na I ye remember her tears that day. nazoyeba mokolo wana ntango otikaka jour anai kolela mai ya miso ebele Who makasi knows what she might do next? toyebi te nini ya kosala vraiment prochainement asala eloko te koloba bongo te Don't underestimate ko the power of a sous-estime te kanda ya mwana mwasi So what do I do? soki tosala nini yango Way, nakima take her. ubienaki ebondela nabondele nasali nio ya nyonso nakima sikoyo But she's not willing to give that. asi aza prête te ya koabandone azocontinue toujours kona ngai How come you haven't even told Nicole about this? ndeni otikala jamais koyebisa Nicole I'm actually na en fait trying to figure out. nazomeka koluka moyeni nakoki kosola na Nicole na explique epuis natala mpe ndenge nini ye akoandimela yango That is always the problème na ye yango kaka Jeff Let things go out. otika makambo ebeba nanu nsima yango okomi oluka moya kobongisa In the know. fallait oyebisa Nicole bana kala soki oyebisaki embele makambo nyonso elingi asala maboye te si vupi makambo nyonso ekewanda okende mbangu nayebi te nini asala ezalaki mbangu trop Married, settled down. na peut-être nakanisaki ete après mariage na biso nde nakosinstalle na Nicole et puis na oyebisi makambo nyonso Met last week. kasi kaka semaine prochaine semaine passée on nde Week of our wedding. tukutanaki na Nicole et puis boye na boye Introduced me to her like aye kopresente ngai said some Nicole ete Nicole akozala soki mpe aza ami na ye mo boye maid of honor. oh et puis Nicole alobi I ete didn't tell her the truth. mais fa po yebisaka vérité She te wouldn't have refused. anga aboya Now your wedding te ya koyokela siko tala libala na yo eza lobi oh libala eza lobi nde balobaki beme libala eza lobi mariage eza lobi lena bokebi nyonso ozalaki Jeff nami na ye quelque part bandaki kosolola bandaki kobeta mwa masolo azo explike nyonso chéri oh nzambe na ngai comment ça va yo sikoyo suki ndeni ça va bien oh vraiment merci nasepe komona yo makasi chéri comment ça va We were classmates at the university. tozalaki vraiment bacollègue na université oui ya solo vraiment nasepe nango makasi Anything, baby. I'm here to pick up some of the things I left here. nabali pete nayeka kozwa quelque chose natikaki awa ok ça va ya nango yambanga mwendambo ça va bien ben Nicole alobi ete ayeki kozwa quelque chose abosalaki awa na ndako ya Jeff oh nzambe na ngai Man, ya na ngai you brought this whole thing carefully. il faut travailler makambo oyo malamu Angel's gold. tala oyo eza vraiment makambo moko dangereux makasi bongisa yango mpenza malamu oyo nzambe na ngai nzambe na ngai soki oimagine vraiment milanda ya bokebi nyonso ezokende wapi wapo juste Samantha ye la belle Samantha oyo azalaki ex ya Jeff aza trop belle et oyo susu aza actuelle aza mpe trop belle. How's your day doing? Comment journée là yo chérie? Bien? Sorry for keeping you waiting. Désolé voilà umsaki yo. Scared of that hospital. Nazaki na hôpital msambi zaki belé. Ça va? You please, is everything alright? Est-ce que ça va bien nazo mona elongi na yo netika? Ça va bien? Te chérie. Tell me why. Yebisanga problème nango. Te nazanga bien. Te I know you. na yebi yo malamu. Something must have happened. Na mbele ya quelque chose qui ne va pas. Problème yango. There's everything. Chérie yo zangai ça va? Problème zango te. I'm just tired. Nazaka fatigué makasi. Nane ko aider muninga nanga Nicole na makamna ye libala wa préparation ya libala. Nazaka fatigué makasi. Tedious for you. Na moni za pasi. Oui, zaki passe makasi mama. Yeah. Zela mo mukila. Yeah. Oh eza ba extrait ya ba invitation à biso mariage. Nzambe na ngai. Chérie, naza fatigué makasi. Peut-être na otala ngolobi. Ça va la comprendre. Should I take you home? Et na même na que tiko na ndao na bito lala awa. Tina lala na ngawa. OK, ça va. Hi. You have something to eat? Oza est-ce que lié? On la nzala te. Hi. Ça va. Bimela na boke minyoso. Mais moi mobali oyo fiancé, le docteur fiancé Samantha,
bien mais asalisi dia ba invitation ya mariage et koto to mona bien ndeka ezalaki oh Nzambe na ngai Nzambe na ngai bana ko seka les deux amis Samantha na Nicole Baomi balé trop belle explosion ya beauté to continue c'est la mamke oh Nzambe na ngai oh Nzambe na ngai Bible landela boke binyo so film ngo ezo kende wapi meti wapo juste nani kuna nakati tremblement mais Christine oh Samantha mais Christine akena ki Londres akena Angleterre azongi yana ni boy Nzambe na ngai eh comment ndeni Angleterre Angleterre Where is Nicole? wapi Nicole There she is. ye wana ah Just because I told kaka pona yebisa ki ete Samantha za awa ya wana ndo yeli pesa na biloko ana lia I guess the wedding is on Saturday. na bandi samedi Ask for them. libala ezala Is lobi there anyone here that pasteur akotuna est-ce que parmi bino nyonso ezala mutu moko aza contre mariage oyo yes, oui pasteur ngana otombola musapi try that. meka osala yango ti meka osala yango te nasala blague te meka osala yango na oboma yali pesa na bilo na ngai pesa bilo na ngai pesa bilo na ngai bazalaki bameilleur ami bango nyonso misato na ndala bokebi nyonso les jours wango ekokaka te beleme na ndala bokebi nyonso les jours J mokolo yango ekokaka te beleme ekoki Jeff Kwaye words Nicole Mensa Jeff Kwaye words Nicole Mensa beleme Jeff Kwaye azobala Nicole Mensa lelo nde ezalaki beleme mokolo yango I think you made the right decision. na bandi basali décision malamu ya kosala vraiment makambo nyonso ezala boye puis moto oyo azala mpona mariage oui ndenge basisa ezalaki I believe you're ready for this wedding. na banzo apres mpona libala oyo tour oyo I know that. nayebi olingo bani yai na ngai Trust me. kandimi na ngai naza pre mpona libala na wakima susu te tokei de mariage eza lelo na ngai bokebi nyonso mariage eza nde lelo crazy scandals des scandales fous You look so beautiful today. obimi kitoko makasi vraiment ye solo Nzambe na ngai merci Look how wonderful this dress looks on you. tala mama ndenge yo obimi kitoko Nzambe na ngai yo Guys, excuse me. aba esikizanga mwa moke bino nde bokebi nyonso bango nyonso bazalaki trop belle You're looking so good. obimi kitoko makasi As if this dress was made for you. et puis robe oyo eza neti basalaki yango mpo na yo Why don't you go and check on the arrangement at the reception? mais mpo nini okende mpe koverfe te barrangement nyonso na réception esalama nde nini yango memi mokolo ya mariage nde yango oyo bemela nde bokebi nyonso samedi yango oyo samedi ya makambo yango oyo samedi ya mariage entre Jeff Kwaye mwana mwasi okomana Nicole Mensa Nicole na nde bokebi ya Nicole Nzambe na ngai lelo na obima kitoko makasi style mo ya bien na nde bokebi nyonso bemela nde bokebi tozomona beme kar mo baneko jipe mo ezokende mais tomoni kar mo ebeme temi liboso bato mo bakiti Nzambe na nde na bokebi nyonso ele alme bineza babima mbangu Nzambe na ngai poni nango bima boye fukama fukama ale yokende boye mais baye kokanga Nzambe na ngai baye kokanga Jeff pardon bima konse jour na ngai ya mariage mais baye kokidnape Jeff Nzambe na ngai baye ko enlever Jeff ba enlever Jeff na na bokebi nyonso beme film yango ezokende wapi ekomilela wapi o Nzambe na ngai bosala nga boye te sivese mutu moko olobelanga mponi bokangi ngai nasali nini yango mabe nini ngai nasali na mokili oyo tomona bebe loboko mo ya pembe esimbaki munduki totala boye Nzambe na ngai tremblement eza nde bebe Samantha mutu asali boye Samantha
Jeff. Pesa nga raison pour laquelle on tirer tout l'essence. Hein? Après nous avons qu'on jouer na ngai. Isa yo ndom to sali boy. Bien kane obo. Yo o meki vuba ko bwa sango ke ko linga masa na ngai point. Après va ko sunanga jour libala. Limsa na bonde, limsa na bonde na comment ça? Limsa ngai pardon. Olingi na sani nango jise. Boma ngai. Boma nga cham duki boma. Boma ngai tire. Nyos zaki atanga yo zaki le passé. OK? Nebi soke na linga ki atate kamba na yo. Désolé mambweni. Yo, boma ngai. S'il vous plaît, pardon, la bonne de Dieu. Na bon, tire ngai ikas. Oh. En fait, yo nem sayo. Mobile la yo kozela yo, mwasi na yo. Kozela yo pe amona te kaka ndenge yo zelisa ngai. Kaka ndenge oblelisa ngai, ndenge pe olela. Zoba. Pale, Samantha la bonne de Lyon. Samantha lobete mwasi na Nicolas kozela yo omona na te. Et akolela makasi kaka ndenge la lelaka. Kaka ndenge yo lelisa ngai nanu. Na jour ya mariage na ngai na yo. Okay. Ça va. Is the person there yet? Est-ce pas ça y est déjà? Bébé vous allez master. Hold on. Master. Okay. Yeah, I'm Jeff. trying to reach him. Na zomela ko benga ye, zo simba te. Tell them, okay, please. Tell them to wait. Okay, thank you. Yes, on va zela. Pasteur déjà y a une église mais comme nous allons mais marié na la yete. Téléphone mais comment qu'on sonne? Téléphone à Nicole. Samantha mtazo benga. Allô Samantha. Bote, comment ça va? Ni le salabaki. Là une longue histoire. Na boss na bungsa ba fongola nga na ko luka fongola le mwana na te. Yango mwana zuma ngeta ma. Nina zo me ko yasi ko. Nazanga na ndako. Nazo na nga ndako. Baki na pe Jeff la ngai. Ni nango. Ça va. Dei nango. Naibi na ngate. Naibi vraiment te. Naibi te. Zela ya mamuke. Ça va. Mais la boke binyoso. Samantha tu as téléphoné Nicole et na bungse ba fonga ya on tire na monanité. Pour Samantha aux la demoiselle d'honneur. Proche ya marié, nyoso pembe na marié. Mais azo mona te a bengi kwa kosete. La boke binyoso. Koto place Jeff azalaki. Allez comme Mélissa de Maï. Mais là t'as moi mbala zo mela maï na langue mo incroyable. Bale yo sopele msu de longi. Zoba. Libana na 12h. Kasi ko heure tout ça déjà 12h30. Soki 18h ka ekoki mariage batuyo sur l'église bakena bango mariage ezala tous te et puis yo esili. De toute façon dans la plaque quelque part faire kende. Si vous posez la pose ça nyango. Et le ko tata bominga ta nyoso. Oko resi elo monte. Yo kasi so pona bala yo na ko bala yo jamais. Samantha. Nebi sayo. Ata soki libala na nga mariage na nga na Nicole simbite lelo. Lobi ekozala. Soki lobi ezate jour wana ekozala. Nga na kotika jamais ko bala yo. Karamba na yo. Jeff, pour nous, c'est la boye. Je t'aime, Jeff.
Je t'aime beaucoup. Mais comment vivre votre sang, yo, Jeff? On doit comprendre, t'es Jeff. Nazala pour ça, yo, Jeff. Naye, nous comprenons que nous allons obséder et pas n'angaï. Et ça m'a bien makasi. Parce que na komi ya mutu mususu. Nous comprenons que aux autres gens fiancés mususu pe. Donc, on a pas de se concentrer. Qu'on l'accès mo bolingondambu. Kangamba la yo. Na boy ko za ami na yo. Nazala pour ça la mwasi na yo. Un point entré. Kasi soki yango osala mate. Etenga ko mwasi na yo. C'est quoi? Peut-être n'y a pas. Samantha le bête soki na ko ko la mwasi na yo te. Peut-être ni te na bimina no. Na quel bala? Mariage na yo. Saka neti o etikala jamais ko salama. Oh. Bimela na boke binyoso Samantha le bête soki ngana ko tozoko ko jamais ko balana. Et peut-être ni nango. Et oh atikala ki ko battre la mais Jeff. Allô? Oui, allô madame. Bimé Samantha uti ko téléphoner ka uti longa si ko téléphoner muto atikala yo na boke binyoso. Samantha téléphoner garçon yo, on a ti linette yo, on a surveiller Jeff. Moi bon maman Zimbeli. Oh! Samantha peut se ordre ni nango juste. La na boke binyoso. Comment on rate pardon? Pardon comment on rate? So bominga obomano innocent pardon. Oboma innocent pamba. La bonne de comment ngate. Pardon. So bominga oboma innocent pardon la bonne. Nana tremblement. Nana boke binyoso. Eh. Zambe nangai. Bébé nana boke binyoso. Téléphone à Sam. Oh, allô? Christy. Oui, allô? Et Nicole, bébé, babé, qui Nicole? Everything I call. N'est-ce pas sali nyonso? Point in doing all you're doing when the person is not here. Ndenta, na biso kutika na kosala comme nous osala wana eh? Et ça est important que pendant que mobile ngo zo zela na été. S'il vous plaît, la bonne de Lyon. OK? S'il vous plaît, la photo ya nga s'il vous plaît. Oui, allô? Te nante. Na yoki na lelo mote. Oui, na bien j'ai la police. OK ça. Là tremblement. Na nango kuna Nicole ni nango sema ki. Nicole ni sema ki. Ni nango. Samantha merci ndego ye. Ni sema ki. Ezeka bongo. Toto kene la voiture, mamango ba kidnapper Jeff. To benga la police. Vous benga la police? Est-ce que la police a une réponse? Non, nous t'es. Zambe nanga. So nango juste. Na ebite vraiment, na ebite poni. Ni na refalinga boye vraiment jour na mariage, vraiment na ko même serait 5 nyoso. Oh Zambe nangai. Zambe nangai. Ça va, je comprends. OK, Zala calme. Ça va? Bimela boke mionso. Nani kuna tremblement. Eh chérie. Zam Jeff. Bimé Jeff azongi. Mais azongi bien nango juste. Oh. Samantha bimé komika lo waki zenga hotela talaka ba tunyos. Oh, zami nango. Muto azongi. Jeff. Ça va bien? Jeff ni nango. Nasa kiboy. Ndei nango. Oh. Oh, ça va bien. Jeff, même comment il paniquait. Et nani nda hôtel mais le mariage. Et mariage on met kokaki et salamaki. Les jours J. Mariage bien entre Jeff. Nan Nicole et salamaki. Oh, nzambe nangai. On money. Eh. Well, what is all this excitement? Mais c'est on y ni nango. Where you guys are going to be spending your honeymoon? Na wetu naka ezaka peut-être sur bokene ko passer ligne de miel na bilo wapi. We've actually chosen Bokene wapi na Londres, Paris to wapi. En fait to sala ngona Kumasi. so much about that
na hotel mo esika kuna na kuma sezali ya sika mais poni oye ya fa boye ezali kaka peut-être moins urgence mo na hôpital yango na kei na ekei chéri na ngai namoni vraiment ezala malamu donc abaki napesa tete moins un mois à partir ya sikoyo mais biso tozala toujours qu'on continue ligne de mail à biso mais jamais qu'on rater mariage meilleur ami na ngai mais Samantha le bête robana na docteur K dans un mois comme dans les années un mois nana boke binyonso bien tozo ya sikoyo nazo ya sikoyo nana boke binyonso na mwana zana ile mo fana sala kuna s'il vous plaît Christine hein I was actually looking for you everywhere. Nana ko luko partout pour toutes nos questions moko boy. Ni nango. I saw you chatting with my boyfriend. Nana ko tela vraiment John ngai kei. Ono sola na ye. Est-ce que c'est là ye? What kind of Quelle question de tout nanga wana? Never mind. Ne t'en fais pas. Oh, Excuse me. ça va. Bibi Samantha tuni Christine. Oyo. I know you don't love me. Na yebi ki yo lingano yete. Kasi nga na sepe na ye pe na ozwaye. Zoba ndumba. Pétaz. Oh, nzambe na ngai. Désolé vraiment. Ça va. Congratulations in advance. Ozo kama makasi hein? Pour nini? You have a guy now. Obosani? To marry soon. Ete yo zaja mubale pe kala mito zo balance. Few hours ago you had Keke za paso yeko chilenga munduko ngo tirenga mam. Parce que makasi. now I've seen the guy. Siko na mona ozo mbale ya kitoko ngo bala. Perhaps he's rich, right? Na moni peut-être pas riche. You have to marry him. Bala s'il vous plaît. Oh, Jeff. should I say Naloba nini nango? enjoy your honeymoon? C'est plein na ligne de mail la yo. Ou bien naloba nini? Hey, what's up? Nini nango ya na ngai? You wait a minute. She hasn't given up. Mwana mwasi yo mas azo boya kotika. Trying to figure out. Ezali tazo meka kaka nini nango juste. You're married now. Ya yo za déjà marié, c'est tout. Au bal déjà. Now, let's settle down with your wife and tell her. Pour le moment il faut s'installer na mwasi na oyebi se lisolo nyonso. She's getting married too. D'ailleurs, il peut Samantha azobala. Mais il y a un problème. Don't wanna stop. Aza peut se comprendre ngai. Okay, she's just working herself up, bro. Ameka kosala nyonso kosala eta lié wana. Yo déjà bali. C'est plein la ligne de mail là yo. Waiting. OK s'il vous plaît. Puis à part ça va inviter bazo zela kuna. Okoza a raison. Bimanda boke binyonso. Libala pe ya Samantha za kala mingi te balobaki dans un mois. Oui kota. Nani kuna zokota? Mbote kei. Mbote. Remember me? Vous avez banga susu? Christine. Comment la Christine, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. What a surprise. Ah, quelle surprise pour moi au monde susu. Yeah, me too. Bien ngai pe. Thought I should bump in. Nalibika na ya kotala yo. Guess I'm lucky to meet Na you. bana na chance ya kokutala yo. Vous m'en faites. Na nabi mape. I have something for you. I hope you like Nazala eloko moko wana mpona yo nazala na yo sepela nango makasi. it. Very good, man. Eza vraiment chaînette d'or moko bo chaînette ya wolo na sombaka ngo nazaki na Angleterre. Eza kitoko makasi. Nayebi ko sepela makasi. Oh, eza kitoko. Yeah, I guess it will look more Na bana sepela makasi soko mekango vana kingo na yo so la tiango. OK, ça va. Mais oza Christine master ya Nicole, aza pe master pe ya Samantha. Ayeli docteur Koye. Docteur Kay mobali. Toto benga fiancé ya Samantha. Ah, It looks beautiful. et puis kitoko makasi. Thanks for receiving it. Voilà, oteka combien? Na oteka combien? Za cadeau na yo pesa yo. Alright. Ya solo? I appreciate it. Na apprécier makasi. You're welcome. Voilà, de rien. Do it with a hug. De rien, mais ça nga tana ko yamba mo mke. Yamba nga tam polo pesa nga merci bien. Oh, ba yamba e po pesa moi merci bien. Actually, due to my profession, En fait, this- moi c'est l'homme seul nga peut-être dans l'autre vraiment chez ta beauté. OK, mais peut-être na bomba encore na bomba comme ça cadeau. Bon ça s'il vous plaît. Oh longo yango. special gift, right? Ça cadeau mo spécial n'est-ce pas? Do you where you going? I'll give you a Est-ce que vous qui n'avez pas maintenant mtuko? Tu ne t'as fait pas ngapela yaki na mtuko na ngai. Ah ça va, merci. Merci. Bien melanda boke binyonso. Oyo ezalaki beleme Jeff na ye Nicole.
Jeff bien alingi Nicole makasi alingaki vraiment ya solo. Mais il semble que Samantha peut alingi Jeff makasi. Samantha alingi Jeff makasi. Et ah bien mais c'était maintenant Samantha attend la photo de mariage. Oh il y a Jeff na Nicole. Et pas toute la photo ya Yemoko. Azui ba photo de Moko Misatu. Et elle me soit la photo ya Jeff. Na Nicole de basaki mariage. Bien nanga boke Nyoson. Abaniko kata ba photo ngo. Azo kata bien la photo ngo alongoli nzoto onyo zaki partir sur Nicole Zaki. Alongola ngo tika partir Jeff na Zaki. Abaniko balisa siko ba photo na Yemoko. Na photo o ya Jeff. Mariage ya ba photo. Photo Nicole alongola ngo. Abalisa siko photo Jeff. Na photo Samantha. Mariage. Zaki passé. On botte. Chérie. Premier nango. Miss Noé 10 000 $ là. Té. En fait, non, se sentit nga vraiment malade té. Ya solo. Toi qui est dans l'hôpital, là que na testé na nous. Chérie, ça va bien, ça va bien. C'est possible man kaka. Docteur le qui est dans l'hôpital pour na salle de mon examen là il va se problème nango. Mais moi ça le que ça va. Ça va. Oh. Mais bien mes docteurs qui a se comprendre tes problème nango juste. Ah aux qui bien bango mi balé. Docteur Kay. Na ye chérie fiancé na ye Samantha. Kala minte ba bala na. Nabo kebinyoso. Crazy scandals. Crazy scandals. Des scandales fous. Scandale moko zo sala ndenge moko. O se pela bilango, weza kitoko. Na lobi biloko se pela ngo wina se pela makasi. Mona yebi ko yo zala olamba azuju kitoko. Merci vraiment. Omani? Ah masanga Samia oya boilobi. Et puis na yitaka somba babag wana ya mariage na biso. Yo rappelle nga pe. Christine masa na yo. Asombela nga cadeau mo boy. Cadeau? Oui, quelle sorte de cadeau? Moi Chenette mo ya or. Anakata oteka ngo alobete te azoteka ngo ta kabeli nga yango. Ça va? Ça va? Yango ko loba vraiment. Oza mposa na loba suni yango. Ezaki cadeau n'est-ce pas? Ozwaki yango n'est-ce pas? Oui, nazwaki kasi. Nazwaki yango pona ebuke mtema te. OK, ça va. Nabobaki en quelque part. Mais yango Christine Journée vraiment o ya retrouver mbali ya Yemoko. Et Nicole alingana na Jeff akene ko tenter Jeff. Et c'est comme si comme peut intéresser sur des paya. Na sepe nga na banzi peut faire que Carolala. OK, peut-être na banzi za malamu. OK, nous ndako. Na sala moi ile comme moi important kasi pana que ça là. OK, c'est bien là que chika yo. Merci. Bimelanda boke binyoso. Film ngo ezo kende wapi komi déjà wapi. Oyo bimezaki ne Christine. Christine. Nani kuna la porte? Oh, Samantha, comment? Oh, comment? Oui, puis vraiment. Naïeka, koyebso que nazaki na raison. Ozaki na raison sur quoi? Mais comme nous on a dit que jour on a pour pas chérie na ngai. Et nazaki na raison. Samantha zela momke. Naïbi ko se pela makasi na fiancé na ngai. Na personne merci pour na cadeau. Ya Chenette ya or on peut sombela qui est. Au moins ni na préfère auto continuer on peut ça ba cadeau pour ça on peut se carrière on peut ça ne ngai. Azo peut ça ngai yango nyonso. Mais de toute façon on toza toujours ba ami. So ça la poste to continuer ba koza ba ami. Oh. Nzambe na ngai. Christine akamwe. Nzambe na ngai. Mais docteur, quel sorte de mobile vraiment zali hein?
Aki yebisa Samantha makamnyoso na Shenete ndena kabila kinyoso aki yebisa Samantha. Ah. Guess he's being faithful. Na banza zo miaka kozala fidèle pas Samantha. Christine, be careful with your emotions. Oh, s'il vous plaît vraiment. Bien mais ezala qui passe par la na boké minyoso. It's not fair. It's not fair at all. C'est pas juste. We had their wedding. Mais il faut faire un mariage. Hein? She was the maid of honor at Yes, like if demoiselle donnée un mariage. Nga ngapi il faut faire un mariage na ye. Sweetheart, you've got to understand. Il faut comprendre chérie. Na comprendre ni yango. Huh? We promised them that we'd be there. Tu comprends que tu te resala tu soutenir bango. All of a sudden you changed. Mbala your moko mind? changer mbala moko afina yo. What reason do we have not to be there? Mais raison ni nango ça tout ça la kuna te. S'il vous plaît chérie. Et ça pour la ligne de miel la bison. What do you then? Eh ligne de miel est très importante te pas na yo que mariage ami na yo. We can see these people at any Tu vois comment bango ata n'importe quand. Tu hôtel bango sima. Ko féliciter bango. nice enjoy here. S'il vous plaît. Someone else's. Olingi to bebisa mais c'est na biso to en na ligne de miel. Pourquoi chérie, c'est ça quand juste te ça camarade nga quand même. Bien mais Jeff azoboya sikoyo. Ya ye Nicolas qui est na mariage ya Samantha. Oh tous na ligne de miel. Moi exact que chérie s'il vous plaît. Just want us to be together now. Nazaka la poste tous ensemble ngai na yo kaka s'il vous plaît. Nazaka la poste tous la biso moko ensemble. OK bébé. OK, on attend na biso. To sepela nango. To bébé sangote s'il vous plaît. S'il vous plaît na bonde le chéri na ngai. Pardon. How do you like that? Dès les kitoko robe yango. Beautiful. Eza kitoko. Anytime. Merci. Bimela ndabo keme kote siko za ki Samantha. Check yourself out. Oh nzambe ngai. Yes, you do. Even better than the first time. Omoni, robe bibiso kitoko makasi. Really? Kitoko leka vraiment premier mariage na robe olata liboso na premier mariage na yo. Why did I not tell you? Point ni vraiment sala boye. I'm going to let you walk away like that. Point ni vraiment No, sir. natika kama mobale on linga makasi kama boya kene kama boye. I don't love him. Ah, te, Oh, I can't. nakoki jamais. All right, girls. Zabanzi na kelanga. Bibi Samantha zolo baka quelque chose yemoko. Nakoki te. What do you mean, guys? Okoki te ni nango. You don't have the makeup. Oko continuer te na libala ngo logiste. Dr. K? Docteur K na ba na ko. Mais za mutu mo malamu pone ko ite obala. Na obala ngai te na linga te. Oh. Na ko ite obala nzambe na ngai. Bibi Samantha changer le bete alingane Docteur K te. Asa la ka ba samba alingate. Nzambe mitela. Qu'est-ce qu'il va pas prendre nango? Tala. Dieu qu'elle est vérifier. Qu'elle est vérifier mbang. Bien melanda boke binyaso. Koto Docteur K yo innocent bato. Oh nzambe na ngai. 10:30 on the dot. 10h30. Man, you and the other should be ready anywhere from now. Na banzi vraiment tantine calamité o yawa. Ah ya solo? now. Oui faut jaba yawa. Ah. Oh, bangwana pet. Ye wana. Tantine. Maman, tanti. Mbote vraiment. How are you? Comment ça va? Wow. You look terrific. Oh bimi kito makasi. Merci. Mbote tantine. Mbote. Waiting for the others so we get going. Okay. Perfect. Today's gonna be a wonderful. Ndiye ni nango. Yes, yes, yes. I'm so happy for you. Na sepe makasi pona bino vraiment. Today is a wonderful day. Lelo za mkono ye sengo makasi. Bimi landela boke binyoso. Landela boke binyoso. Bimi Samantha to monika komo kanga bilamba na ye, azo kanga bilamba na ye. Oh, Samantha. Samantha osa na oke wapi yango yo? Ozo kele wapi? Samantha s'il vous plaît, Samantha s'il vous plaît, Samantha. Samantha, na bonde le pardon, Samantha. Tika ngai. Oh, nzambe. Tika. Ko sala bote, tika ngai. Samantha. Samantha, pardon. Samantha. Samantha, s'il vous plaît, Samantha. Na bonde le Samantha. Oh, Samantha, pardon. Bita bébé, benga ke. Balobi ba benga ba téléphoner docteur ke. Samantha bébé, journée mariage coquille mais aboyi lelo fala bala, lelo ne journée mariage. Nzambe ngai. Ayamba tete. Baba benga docteur ke mais docteur ke pas oyamba téléphone te. Oh nzambe ngai yebi fala je jaba nakala. Ne biti ni ezo unse kuna. Balobi ba téléphoner papa ya Samantha. Il va téléphoner pe docteur ke.
appelle na yo yango. Oh. Oui, allô yananga. Oui, allô. Kay. It's Samantha. Et là Samantha. What? Ni yango. I don't know what she's up to. Nebite ya kewa pengo. Oh. Just packed a little baggage and Akanga saki moya mukemba mo. nothing to stop her, but To sali nyos pula ko pepseka sa boy. Akewa pengo. Asa siko wapi? okay. Yo Kay, s'il vous plaît. Yaka na ndako mbala moko. Safa nazoya. Nazoya sikoyo ka. Eh? What is it? Ni nango. When you said Lile lobete Samantha lobi. she can't. Akokate. Akoki ko sa te nina. Oh tina yebi te mama. Zezela ke na yo te mama yo tika. Okay, zo sema kama nyozo tika li. Boso kipina nyoso nazoya sikoyo. Oh, Are you sure you'll be okay? on est sûr que ça va bien. Ah maman, ça va bien, ça va bien. C'est ça mon mariage. Et c'est la ka bu makamyo zanga malamu. Relax, huh? Balbete Samantha bengi alobete na akokate. What do you make of it? Oh ntamina ngai. So what did Kay say? Mais promis les yango. He said he's on his way. Alobi He was coming from a very far place. akaja nzela moni ke avanda musika makasa zoya. Wait, Zema mke. wait. I think he Ah nabandi ke ipe wana. Ah ye wana pati na yango wana. Bien me ke ya zoya hawa epa ba Samantha. Ezaki pasila na bo ke binyonso. Ke ayego découvrir nani kuta yebite. Ayeka ko yeba ko mi nango juste. Oh, Were you able to contact her? est-ce que mega usulana ko contacter? Azo yamba appel na ngai te. Ni yango sala baki. No, what did she say? Asa wate, asa pe on samia ngai. She just smashed the mirror Apanzaki miroir pe agangi mamoka ya bala yo te. into her room. Mbaba koti na chambre na kangi bilamba nyonso pe ke na ye. Who knows where she was going? Tebe kuti so kende wapi yango. Ba ebisi ke nyonso docteur. Oh Nzambe na ngai. Nzambe na ngai sunga vraiment. Mwana mwasi chance ba mabala vraiment. Tala miroir oyo Samantha tikala ko panza ava kende. Alobete obala na ye ke isusu te. Me bana kala lobai te po ani nango. Okay pengo mwana ngai. Need to find her. Nakeko luka. Nakeko luka wapi? Oh? Docteur lobeta keko luka Samantha. Nzambe na ngai. Mais akeko luka Samantha wapi ako trouver oui ou non? Nanda boke binyoso. Ako trouver Samantha tote landa boke binyoso. Oh Nzambe na nga ba film epa bien nga Juma. Motema mama Jackie. Bien Juma Nzambe apa mbolo basela kitoko. Oh wapi? Have you seen her? Est-ce omoni Samantha? No, I haven't seen her for the Na moni était pendant 2 semaines les qui na moni était. Oh, Today is our wedding. les hommes qu'on a mis ce mariage. Mais à Keiga boya boak singai. Give her this. Il faut appeler ces bagues ya mariage. I can't find Nous mona été. Have you called her? Au bengi un téléphone. nothing. Ah boy ko yamba téléphone. I need to give you this ring. Il faut appeler ça yo. Comfort your feelings. Bague pesa na msapina yo. Oh ni nango pesa yango. Tena pesa yango ça va. Et zalango malamu na pesa yango. Et ça qui to vraiment ipa na yo. Tena ngo nani? Samantha il faut la tanguka. Oh, She's supposed to be wearing this. et il faut yende mutala ta bague yo. Hours. Eh, You need to calm down. calme-toi s'il vous plaît. Ok. Your mental health disorder. Tika ko kalme ngai. Oh. Bila na bo kebe docteur ke ayi awa ngala sa Christine bagango ba mo ke so o ke bango. Ni po mi lango jisi. Eza mi Samantha. Oh. Mais docteur ko bika lokwa kizengi. Docteur Nzambe na ngai. Oza ki famille ya mobali. Famille ya docteur ke. Famille ya docteur ke. This is serious, oh. Kay is running all Tela around the street. ke baniko tambola mboka mbeko tuna mutu nyonso so ba moni Samantha te. Po mi na moni ta komi liboma. Pas question. Ke ina ngako koma liboma te jamais to lukai. Ba bete ke ya komi lokola ka liboma to tuna mutu nyonso na balabala. Désolé moi mke. Est-ce moni Samantha?
Samantha il faut la ta bague lelo ça me connaît mariage na yebi Samantha te na yebi c'est la même que na yebi Samantha oh comme il est bon mayo na yebi Samantha te oh et moi mbala comme il a mutu nyoso mwana nzela tu na ke so moni Samantha so moni Samantha te Samantha boy a comme Lucas Samantha partout s'il vous plaît est-ce na Lucas Samantha oh Lucas Samantha moni lelo ça me connaît bien mariage il faut la paix c'est bague mais na omona été na yebi Samantha te oyebi Samantha na yebi Samantha te oyebi Samantha yo yaka boy oyebi Samantha na yo yaka boy oyeba Samantha lelo oyeba Samantha oh nzami na ngai muto oyeba Samantha wana makasi oh Samantha vraiment oh il faut la mona Samantha na ngai Samantha bagio za kitoko na yo oh mais moi mon bala za docteur médecin a traité à bateau mais tout le bani logiste et ça ba émotion boli moto yango juste ou bien comme vraiment liboma est-ce que mon Samantha te na omona été oyebi Samantha te n'est-ce pas on a bien yo pe ndeni ka bino ne oyebi Samantha te oh mais moi na mbala zo Lucas Samantha aye quelque part bien ma commune ko lia côté mon mère moi ne ko teka ya bana ne ko lia mais ko yeba te pourquoi juste la na boke minyoso azo Lucas Samantha partout nana moni Samantha nani amoni Samantha o Ibrahim de fous papa ne Ibrahim amoni Samantha ote nani kuna amoni Samantha te na shikana taka lusa amoni Samantha te nani oji amoni Samantha est-ce que Arji les marteaux qui blessent la star confirmée la star il y a 4 points cardinaux du monde Arji amoni pe Samantha te le professeur il a mabeka amoni Samantha o te amoni ete mais au juste nani amoni Samantha est-ce que maître Chocho Arnaud mabeka amoni Samantha te amoni ete nani au juste amoni Samantha et bongo Robert Viboudulu na Sogère est-ce que yé pas amoni Samantha